Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois sur votre émission La santé n'a pas de prix. Émission Oyo Tokosalaka à travers Magazine TV UK. Yasolo na mukona lelo tozali na invité du jour na biso Oyo Tokosala na ye émission. Yango Tokosenga na biso nyonso tokoka vraiment kozala scotché. Tokoka vraiment kozala très attentif ya kolanda likambo oyo to sujet oyo tobongiseli bino na pokwa ya lelo. Invité na biso ye azali solo mwana ya mboka oyo tokosenga déjà excuse d'avance parce que ndeko na biso oui azali bilingue alobaka balangue ebele mais lingala amaîtrisa yango penza te. Alors vraiment tokosenga na bino bozala vraiment passion na biso po makambo tokolobela lelo ezali vraiment très important. But ya émission na biso ezali mpona koatteindre communauté congolaise pamba te ya solo tomoni ke mingi na bachaîne YouTube baémission esalamaka ya babuzz ya babitumba ya kofingana ya kowelana makambo ya ndenge na ndenge mais biso tomonaki na magazine TV ke il faut tosala émission moko ezali éducative émission oyo ekoapporte un plus mpona mutu nyonso émission oyo bokotala yango en famille ekozala na biloko moko te ya soni ke ndenge naza na bokilo pembeni émission nakotala na ye te ndenge toza na bana mike tokotala na bango te po émission mama Nacha présentaka ekozalaka na basujet tabu mingi non awa na magazine TV UK émission na biso nyonso ezali solo okoki kotala yango en famille. Alors sans plus tarder ngai nako senga na ndeko azali na nsima ya caméra akotisela biso invité du jour na biso ye akose présenter epai na bino boyeba nani oyo nga na yambi na plateau na biso na mokona lelo. Du jour Nangai. Bonjour. Bonjour, moi c'est Maman Christelle. Bon, en fait, Batouni soit bien Maman Christelle sur ma jambe, mais majorité ya Batu Bayebinga en tant que combo ya des Bundes. Des Bundes? Oui. C'est quoi, pourquoi des Bundes? Pour ça, tu vas na kati ya UK, tu vas na kati ya Londres, mais comment va bien coming des Bundes? Why? En fait, na botama in Germany, in Allemagne. Na botama in Allemagne, na kolela kuna. Okay. So they all my life over there. Okay. And then, yeah, na loba yekaka na sala moi changement. Okay. And then, yeah, na ye Angleterre. Mais, okay. Nazaka de Bundes. Mais nazaka de Bundes. Koboyo kiango. Donc, Maman Christelle, comme on a Maman Christelle Soumadja. Donc, ye, babenga kaye mingi de Bundes, po eza kombo ya seplana, babenga kaye, po azali native ya mboka ya Allemagne, kona isika ya ba Hitler, ndenge to yebi. Alors, Maman Christelle, merci beaucoup ndenge o ndimi ko leka na émission na biso ya la santé n'a pas de prix na magazine TV UK. Merci beaucoup. Ezalaki pas facile du tout ya rozwayo o leka na émission. Je pense que ezalaki bana année passée 2022 na loba Maman Christelle Mkoni no koleka, Maman Christelle Mkoni no koleka. Mais merci que en tout cas na yebi kozalaka vraiment occupé makasi mais nzambe ndenge moko abongisi que lelo nde tokutana po tosala émission. Émission na biso lelo bandeko bozali kola na biso ezali po tolobela dépression post-natale. En anglais balobi postnatal depression. Alors avant tokota na kati na sujet ya masolo na biso lelo tokotuna nano Maman Christelle fonction te mais métier nini yo pratikaka po tolobela likambo oyo tobengisi yo c'est parce que oza na expérience quelque part. Donc eza expérience ya vie to oza penza corps médical do osala na kati ya santé, département ya santé. Merci.
En fait, naza étudiante ya sage-femme, na aussi dit ça next year. Next year, bandelia next year, I will be done with my course, and yeah, that's where nakendo kula makambo ya dépression, makambo ndenge basi santaka après même avant babota and après avoir kubota. So it's different how people feel before when they get pregnant, when they're trying to get pregnant, when they have the baby. There's different stages oyo batuba lekaka pour basi ndenge basi santaka en fait. Ndenge basi santaka. D'accord. Donc maman Christelle, Nzambe osala grâce pour ngana loba si Dieu fait grâce année prochaine akokoma vraiment confirmer sage-femme. Mais Nzambe osala déjà grâce parce que awuti déjà kosala parcours ya mulai, Nzambe asali seti ba examen ba stage makambo belé. Donc année prochaine 2024 donc maman Christelle Soumaje donc barola tsaye penza babenga one robe. barola tsaye penza robe officiellement soki yo mama oza okomi na bapasi ya kobota contraction mama Christelle aza wana akobotisa yo na facilité donc obanga no eloko moko te donc voilà mama Christelle tokoswane likambo etali dépression postnatale eza très important tolobela yango parce que c'est dommage moi moke na kati na communauté na biso la communauté congolaise bato mingi bakanisaka que dépression wana esalamaka après kobota esalamaka na bamindele me bayebi te ke likambo yango ezosalama mpe mingi na kati na biso bafemme africaine. Donc c'est pour cela que lelo mama Christelle alobaki non na basujet oyo ezali ebele na kati ya spécialité na ye mais apréféraki tobanda nanu koswala likambo etali ya dépression postnatale. Donc vraiment batata na kosepela vraiment bolanda vraiment émission oyo ntina suka mpo bokoka koyeba ke non likambo oyo tozolobela esalamaka mpe epai ya basi na bino bovai na bango na ndako tokolobela dépression postnatale ezali nini tokolobela basigne nini il faut kozala nango vraiment très prudent ya koyeba soki mwasi na wuti kobota oyeba basigne yango ezali ndenge nini to basymptôme mpo okoka koluka moto azali professionnel mpo akoka kosunga bino na likambo wana soki ekwei na kati na ndako na bino. Alors mama Christelle yebisa biso nano dépression postnatale ezali nini nayebi bandeko bolimisa donc moi moke mama Christelle obana kosangisaka heure moko anglais asangisi mwa lingala bocomprendre donc lingala eza nano mwa moke koboite mais toko nga mpe na kosunga ye soki esika moko ta mosusu il faut naloba ngo na lingala na koloba ngo na lingala. Yes, so dépression postnatale ezali nini mpona baoyo bayebi te? En fait dépression postnatal depression ou dépression natale ndenge toloba na français en fait eza signe moko oyo ndenge basi basesantaka avant ou après kobota ekobanda avant ekokoma mpe ekosalama mpe kaka soki oboti mutu na mutu aza na ndenge na ye so before obota omona kaka oza na depression not sincerely kaka depression but there's something what makes you to feel like est-ce que am I gonna be a good mom est-ce que na okoka opesa mwana nanga makambo nyonso est-ce que obana omituna ba question belé so then eza pe important for ozala na support system déjà bato ebele bakanisaka ozaka na zemi it doesn't mean anything but zemi means something parce que ozomema vie ya mutu mosusu na kati so eloko nyonso oyo kosala oyo kolia oyo ndenge okokanisa yebaka yango eoaffecte bébé so bandi oza mutu oyo ama olelaka air nyonso it's gonna affect your baby soko oliaka oyo nyonso olingi olia kaka po olia it's gonna affect your baby soki oza na abusive relationship ou place na ndako na yo moko it's gonna affect your baby so makambo nyonso oyo tosalaka affectaka baby yango na biso tolobaka soki oza na zemi fo ozala à l'aise fo ozala na kimia fo ozala at a place oyebi ke I am living good I have my support system eza ka mobali te mais support system eza pe famille donc oza na support moko mama Christelle ba support system donc oza na support
non seulement quand il y a mobile na yo, mais oza pe na support, il y a ba amis, il y a famille na yo, ba proche na yo pour ba soutenir yo pendant 9 mois il y a grossesse na yo, voilà. And après on a écouté qu'on attend il y a soutenir après avoir kobota. Pour ce robot et comme les choses never ball game et comme les choses something else plus au me sentir on dirait you're not good enough. That's place et bande la kama malembe yango on a so zakara yo moko au kanza oh my gosh everyone left me. Vous se sentir que vous abandonné, vous seul, vous yes so e bandara malembe mutu na mutu azana ba signe ye moko oyo he represents or what the person represents. Tangela biso quelques signes pour bandeko bazolanda biso bakwa koyeba ba signe nini moi c'est o azali ko traverser dépression postnatale akoki ko lakisa po bato o bazali ko landa pe bakwa koyeba d'accord donc moi c'est nanga za na mkumba sikoyo namona kalela mingi akoma émotionnel moi moindre likambo kaka aleli moindre likambo kaka à se renfermer na banda ko lini ko mona bato teli ko social na bato te donc pesa biso quelques signes wana poto yeba to meka ko comprendre un peu. En fait chose en azeme et que les larming is normal. Parce que ba hormone hein pour na hormone is balances o ko lo bana muntu kaka kotika kopo wana te. Hormone on dirait au gangeli yo abandolela which is normal. Mais after kobota is a plus baby blues. Place où se sentir mal à l'aise. Sur obviously to yibi sa batubele bope sa ba mona libele which is normal, which is a good sign. Mais batubele e comme ça bango na stade on dit ba se sentir bango morote. Parce que il faut la muka ou bien il faut melissa mona every single time when the baby is hungry, when the baby is cluster feeding, when the baby wants to have milk, you need to be ready. So okoti kara mona te obimi na yo on then ozongi no comme à chaque fois na mwana po fo melissa libele fo zaka na mwana. And obviously in a society oyo is batubele shi balinga ngo lisusu te ba misusu postnatal depression e bandaka o s'enfermer na chambre o lela ibele au monde on dirait mutu moko te azo comprendre yo mutu moko te azo aider yo mutu nyonso aza against you like contre yo mutu nyonso aza na ba problème oyo azo mona on dirait bazo talisa kaka ezaka faute na yo so e bandaka malembe plus ozo mi mona lisusu I'm not you tell yourself I'm not a beautiful woman anymore, I don't satisfy my husband anymore, my husband is not happy with me, my husband doesn't think I'm good enough for him. Donc ndenge mama Christelle alobi mingi pe ekozalaka mwasi après avoir kobota toyebi ba o aussi ba boti nzota mwasi changeaka donc après avoir ko bébé na yo 9 mois na libomo nzoto ne changeaka ba misusu mona azaki ne taille S ne tolobaka mais une fois kaka aboti nzoto efungwami akomi taille 14 akomi taille 16 18 aza komita na miroir aza komilinga sote abe oyo kaka ngai kaka oyo nazalaki na taille S nakomi boye et surtout likambo lokwa ya banduta ba stretch marks libumu ekweyi ta mosusu tolo ezalaki awa tolo ekweyi donc tout ça là ezali vraiment pe ba signe au moins ça ko se sentir que à perdre self confidence na ye confiance ya ye moko ebungi mais batata baza na rôle makasi ya ko jouer na kati wana pona ko remonter moral to mental health ya mwasi na ye na après avoir kobota mais to lobelango après na heure na biso conseil to lobela likambo ya rôle ya tata na kati ya ndako une fois que mwasi na yo azali ko lakisa ba signe ya dépression. Maman Christelle, merci vraiment maman Christelle ningo o talisi biso ba signe aux photos vraiment très vigilant na koyeba tango mwasi auti kobota très important pour une fois que karato raté ba signe wana mwasi wana kozala en danger po bato mingi pe bakomaka na ba idée pe ya kosala mabe et bamisusu pe bazala na idée pe ya kosala bébé mabe donc de quick or de faster ba signe wana eza détecté nde tokoki kokende kotrouver sikoyo ba professionnel na kati ya mosala oyo mpona bapesa counseling kosolola mpona
kobimisa ba pensée nyonso négatif eza na kati na mutu ya mutu. Mais avant to avancer bandeko na rolingana tout na ma Christelle, mosala oyo ya kozala sage femme pour moi mwana nyonso ntango azala mwana moke na bagardienne na baprimaire azala na métier moko boye oyo arevaka kosala un jour soki akole lokola nga mpe naza na wanga mpo nazali koreve kosala me nasala yango te. Ma Christelle, kozala sage femme eza rêve na yo ya bomwana ou bien ozalaki no na rêve mosusu idée mosusu okoma ta mosusu pilote ozala je sais pas na kati ya armée ezalaka nini mpenza dream job na yo? I think quand nazali mwana moke I wanted to be a designer. Fashion. Fashion. However, obviously na famille africain it got talked down by the bureau musala te and this and baloba keza musala bato mayele te nzokande. Not even just it was a difficulty opposant musala. Makamnyo c'est ça en Amérique. America c'est really for me. Donc fashion te ya o sala mabaya. No. Et osa lokola ba Vivienne Westwood, ba Jean Paul Gaultier, ba Chanel. Yeah. Okay. And then après on a changé na loba okay, let me become social worker. Okay. I mean, I did not like it at all. So mom then said, "Uzara bien abana, why don't you try it to solo lango once?" Okay. And I said, that's not for me because nursing is nothing what I can do. But then when I worked there for 1 year and I was looking, I said, yeah, this is what I want to do. And as well, because one day I want to move back home. Okay. And now which hurts me a lot. So I felt like doing something like this, back home is an Angola, is an Congo, it's gonna help a lot of them because back home to Zamingi balingi mbongo liboso avant ba aider avant ba traiter yo avant ba botisa yo. And what hurt me the most is ya kumona mwana mwasi akufa azaina ba twins. And that what made me sit on my mind and I said, okay, I'm gonna do this and I'm gonna help back home. Okay, d'accord. Alors moi moke pona expliquer au maman Christelle alobi kozala sage femme ezalaki jamais na ba penser na ye to na ba posa na ye rêve na ye que un jour akoma sage femme alingaki vraiment azala designer. Donc tout le monde a Jean-Paul Gaultier, tout le monde a Chanel, tout le monde a Vivienne Westwood. Donc il y a vraiment rêve na ezalaki que un jour vraiment à ça la haute couture. Mais tant qu'on a abordé ce sujet, on n'est pas parents, en tout cas, papa pasteur Soumadja, na mère, balobi waya, wanate. Alors, rêve wane kenaki mopanzi. De maman, sikoyo a proposé ki siko moi na ya moi c'est pourquoi pas au travailler na bana parce que au lingara bana mingi. Ndabaki naza kumimona vraiment te na kati na carrière wana mais tango ba voyage azo sa na Congo na Angola azomona ba nombre ya basi ningi bazokufaka na banzela na bazemi bazo perdre vie pour bazala na mbongo te puis médecine Afrique eza nango malonga te alors komona bongo esala epasse touché que moi si moko perda zemi ba mapasa donc komona bongo esala vraiment passe touché et puis asala rapé stage moko ya 1 année kuna pe amonaki que non naza ko mimona vraiment na kati na carrière na meka na ko kotsa lokolo total nde nzambe akomemela biso. Donc voilà esika nde mama Christelle akomi siko na fin ya ba étude na ye eza expérience to témoignage ya kitoko. Et puis na olobango chaque fois soki nazo solo na ba jeune et puis nazomona que ba jeune biso ba mipesi na classe ba mipesi na éducation esalanga esengo mingi parce que mingi baoya na Europe bauti balongwe Afrique baye na Europe otuna ye olingo osala nini olingo tanga nini olingo koma nani azo biso kaka donc mapekaka bwe I don't know nayebi nanga te mais soki mwana na yo aza na vision to supporter bango to soutenir bango na vision na bango on sait jamais lobi bakokoma banani. Donc maman Christelle congratulations, well done, keep going
kende penza tina suka likambo na yo penza eza esengo non kaka mpona famille Sumaja, esengo mpona bandeko na yo yo siblings, esengo mpona communauté tomona o penza jeune fille na biso oyo mwana na biso ya na biso penza atangi baklasse na ye azosala fierté ya mboka na biso, azosala fierté ya Congo, makambo tozolinga nde yango wana que bana na biso basala fierté ya baboti, basala fierté ya communauté, parce que communauté na biso esambwa ekoma bino bolingaka kolata, bolingi kaka fashion, bino bacongolais, bino baafricain bino bolingi kobunda, bolingi kaka makambo na bafacebook ya kofingana na balive shows wana nde yango tozolinga te, toza koevite. Mais bana na biso baleki na biso bazali kotanga, bazali komipesa, en tout cas il faut vraiment koféliciter bango, koencourager bango, kopush bango penza, et c'est good things avant. Bravo Maman Christelle, vraiment. Merci. God tozo akara to flasher bino ba image mkola rozwa penza ba recoller to relaxa bino ke atala maman to yamba ki na émission yé na université ba coller, donc to relaxa bino ke achieve ba goals na ye. Alors to komi na biso ko kene presque na suka makambo ezali ebele na kati na midwifery to lobi eza na ba catégorie ebele, eza na ba dépression avant kobota, donc pendant grossesse, ils ont la dépression après grossesse, ils ont ba neti mama Christelle a touché qui point ya kolia, il faut ils la malamu pour ko affecter moi na ce que ozolia malamu te, donc ozala pe na well-being, donc mutu na yo ezala kimia, ezala ba stress te, eza très important, donc ba catégorie to ba sujet ezali ebe na katia musala o Maman Christelle asalaka. Mais lelo tolobela kaka sujet wana kaka moko tolobi ya dépression après avoir kobota. Maman Christelle toyebi que na Europe bato ebele bazali batiki ba parents en Afrique. On se retrouve oye a libala eza kaka yo na mobali, donc oyebi kutu te ndenge nini basalaka na bébé osalaka, donc oyebi eloko te, ba mama tikali musika tamso oza même pas na tante tata mwasi mama leki mama kulutu bazate, donc oza yo moko kaka na mobile na yo. Support to soutien eza vraiment mingi te na Europe par rapport à na Afrique, kuna bafrique soko boti mbala moko baye kotikela yo cousine okene ovanda ya na oko wakosunga ye o babenga ngo wale, tam ya wale na yebite soko oyebi yango wana soki mwasi aboti okosimba même pas kutu bébé, donc bazosalela yo nyonso yo lia yo lala kaka babenga ngo wale. Mais awa na bapoto oyo bamama oyo bozolanda biso, est ce que peut-être okotaka wale peut-être na bapoto oyo yo moko oboti mwana aza na 2 jours apamba yo wana déjà soki oza pe na mwana mosusu aza na 4 ans akendaka classe na bébé otie na kangoro ya bajour na poussette ozokende otika mwana mosusu na crèche na bapoto oyo baréalité nde yango wana wale comme tel ezalaka nango te. Boloba na biso kuna na bacommentaire mpona est ce que mpenza wale na bamboka ezalaka na ndimi nanga te. Alors Maman Christelle yebisa biso eloko nini oyo donc baservice nini oyo bino bozalaka nango awa na Angleterre po toza awa ozotanga mpe osala baklasse no awa, service nini yango ezali disponible mpona basi oyo nani babota te mpona kosoutenir bango bakoka kozala na choc te ke ntango bebe abimi nayebi te na kosala nini na komelisa ye libele ndenge nini, tout ça ba aftercare. Donc est ce que eza na service moko boye ezalaka en place mpona kosunga bato ya bongo? Yeah, ezali okokende private because obviously business to be NHS bakenda malimi but ntango oza na hôpital avant kutu obota baopeso oza na ba antenatal class, oza na ba different leaflet oyo okotanga, oza na ba different places oyo okokende ojoin siko group moko na bamama misusu okosala pe ozeli okotanga pe balivre ebele, and you can watch as well on TV and on YouTube okotango pe. However eloko sometimes balakisaka na TV it's not always the reality because oya okoma na hôpital olobi mais na télévision amonaki baloba soko okotika oboti directement, it's not that's not how it is. But yeah, there's different things oyo kolana parce que soko boti avant obima soko lobi olingo menisa libele to aider yo to peso support o vanda wana to peso support you comprendre how and après soko zonginda ozana
moi midwife moko Ah oui, arobandoko ya na ndako. For how long? Combien de temps midwife aya na ndako soki mwasi babimisi na maternité? Ça dépend because total ara soki bébé aza ndenge nini. On a yo mwasi aza ndenge nini. So tomoni okay bébé aza na abotami par exemple 2 kilos ou bien 3 kilos. Il faut bébé azala on top of his kilos. Soki abando kita, it's not a good sign. Then ou bien ozo me laisser bientôt or something is disturbing him. Maybe he got a tongue tie. Plus tongue tie is alaka. Singana salolemo. Yeah. Okay. Peut-être à mon à cause d'un donc il faut au comment on peut visiter monsieur Zara 10 times. Okay. Bah visiter monsieur c'est cause à day 25, day 30. Ça dépend il y a progrès. Mais yonde en tant que moto faut y bisa mettre okay I'm not feeling comfortable. Na ibite lo ni na osala mabe na ibite so bo na osala mo bien, so it depends as well on you what you say. So ko lobi amote biso pito yeba te to mon on dirait ah everything is fine. Bébé azokola na bien and then we're going to leave you, we're going to discharge you. Mais so ko lobi okay I got this problem. Tant to ya o l'air to ya visit ya 10 minutes. We then going to be able to sit maybe for 20 minutes, for 30 minutes, and explain with you about everything, talk to you about everything. So, yeah. Okay. Eza vraiment ndenge wana ndenge mama Christelle en lobby. Donc awa biso na Angleterre. Donc soki babimiso na maternité. Donc sage-femme ya communauté, ya hôpital te ya communauté akoya siko kotala kayo chaque jour. Bon article peut-être jour moko 2 au vanda au ndenge outaki na maternité. Donc tant mosusu pe otikaki bana mosusu donc opema na mwa moke ata mwa 2 jours et après nde bakobengo na téléphone que ngai madame ou mademoiselle intel ngai ne bapesi na bana koya kolandela yo na ndako na landela yo na landela pe bébé ya sika. Donc ane mama Christelle alobi. Donc soki mama omoni que eza na eloko moko ezali abnormal na kati na na kati na bébé pour garder silence na yo te loba yango na infirmière yebisa yango po bango nde bakosala ba test bakosala examen s'il s'agit ozonga lisusu na hôpital bakozonga so na hôpital. Donc voilà donc makambo eza ebele okokende na ba classe surtout soki ezali zemino ya liboso oza na ba classe bakopropose okokende eza nango gratuit en Angleterre mais na bapays mosusu Europe nayebi te soki eza gratuit nayebi te na Allemagne soki ba classes wana so eza pe gratuit ezali because here on a package you know so for year kula for year everything. Okay, donc ils appellent gratuit en Allemagne donc ba classe wana esungaka mwasi ayeba ko se préparer avant akina travail na hôpital. Donc ayeba ndenge nini na bana ko respirer ndenge nini na ko pousser bébé contact ya maman na mwana après mwana soka botami ndenge kozalaka donc makambo ya nyonso en tout cas malamu to kamo ezali vraiment très positif na ba Europe auto vandi organisation makambo eza très bien. Donc ils sont très bien organisé par rapport ya ba Congo tam susu mwasi il faut akene kilo ba checker libumu batala battement à cœur batala mouvement ya maman ya bébé na libumu soki mwasi aza na ye na mbongo te ya kokina ba kilo wana omona ke makambo susu pe ezo salama ke mwana ta mosusu akufa deja na libumu mais tellement kokendaki échographie te oza na mbongo te okende oyebaka ke mwana akufi ntango okende kobota ozomona mais awa deja ntango ozosentir ke mwana abougaka mingi mais mwana azobouge lisusu mingi te mbala moko osali appel na infirmière bake bakotisi yo basali yo nini échographie batali soki ça va pas et tout soki ya kosala mpona kosauve vie ya mwana mbala moko bakoti na salle d'op babimisi mwana basauve mwana basauve pe mama. Donc voilà baavantage oyo toza nango na Europe par rapport ya Afrique mais toza kaka na elikia n'est-ce pas toza na elikia ke nzambe akosala kaka ndenge toza awa na poto Afrique pe komata donc bango mpe un jour bakoenvie mpe biso médecine ekomata makambo na biso nyonso mpe ekomata tokomi vraiment na suka ya émission na biso. Mama Christelle po toselesa na bapoint nyonso tolobe nayebi te soki ezalaki na elika moko oyo tolobeli te mpona postnatal depression to tocouvrir na biso makambo nyonso mpona kolinga mpe opesa conseil na basi oyo bazali kotraverse ba depression et puis conseil nini opesa mpe na mibali
surtout Africains, Congolais, Angolais, Brazzavillois, Africains en général, yokara lingala, conseil européen, ça parce que bisonné na lobaki d'introduction, to kanisa que dépression postnatale, ezaka makama mindele, binope makami bozoloba, ma malade mindele wana, non, eza malade mindele te, moi si nyonso, akoki kozala pe na risque akokota na kati ya dépression soki awuti kobota eza na likambo te ke eza kaka mindele na biso pe batémoignage pe ezali ebele ya bafemme congolaise mpenza ke non azokoka susu même pas koprendre soin na ye après kobota azalaki mwasi moko très propre azwaka vraiment soin na ye suki ne très bien alataka bien make-up ne propre mais une fois kaka boti ya mitiki yokanisi kaka ke eza négligent nzoni aza ne malade nzoni aza ne malade uzomona donc basini wana eza très important toyeba basini mais mama Christenga natikeli yo maloba mais kaka oloba mwa moke mingi na lingala par rapport ya anglais po bandeko bazolanda biso na Congo matoyo na bango ekokangama donc conseil na bamama oyo baza nango oyo mpenza bazotraverse mpenza depression yebisa bango likambo yebisa bango something oyo ekofaire remonter bango moral baperdre I don't know how to even say it. Bamona te que baza lonely, bamona te que abandonné bango que bakomi maboma. Non, eza makambo eyaka ba mama, eza makambo eyaka ba jeune fille na biso. Donc likambo nyonso eza na solution, soko oza na yango koyoka ngo sonité, koyoka sonité kende komona ba professionnel kwa mama Christelle, mais pona nga na telemina na mama Christelle s'adresser na bandeko o baza kolanda biso na Magazine TV UK. Okay, bose kalingana na ngate. So basically elo foboye bake surtout sona obandana bana mbali ba papa ou bien mobali oyo ayebi ke moi sinanga obota. Ça ne veut pas dire soki moi si aboti ke akozala na forme top forme directement et ça la raté. Libumuna yo ekozala libanda parce que uterus eza au contract ezo sana musala onde ozo bota yo bando kita malembe mwana mbali pe okoza na postnatal depression parce que mibali boza na routine o bolingaka na ibi na tongo na olamoka 8 na okini musala na osala boy soki mobali azali sous na routine te en comme on dirait lost. Na yibite loni na osala depression pe comme kota. En tant que pour tackle pour aider na yo mwasi na yo mbali c'est important que on réassure ou assurer moi si na yo que madame on est bien. Je suis là pour toi. Oza yanga naza ya yo oza kitoko. Et le changer te na sino kutu merci. Nengo bote linga bana. Bato ebele bayiba te ke soko boti en fait bato ebele eza kaka ba africain te mais eza bato bazana ba pays mosusu européen te kutu te bato africain soko tuni bango osoma mwasi na yo ata cadeau push gift kwa boti li mwana ba yebiso na osoma ngo pani abotit essentiellement ngo azana elongi nanga which is wrong. Moi si peu il faut se sentir que na botuli mobile na mwana na ju moi cadeau na komi na ndako soko yebi que moi si na yo azara propre alela ko clean yebi sa ino madame Vanda o ucho bota na osala voilà ata soko yebo lamba te ba restaurant ba komi ebele ba take away komi ebele grosso ma ya miki to yekula pe na ba YouTube eza is very important ko aider moi sinayo ko support wana soki ezate une fois que abandi na dépression wana et otika la kaka dépression ya mwana te o koma siko dépression ya yemoko attention mwana ya koli o mona ga moi si azaka na dépression azaka na ba problème so it is important so ko yebi okay moi sinanga tozana bana mibale changer atama mukie heure na yo oyebi ko bandaka musala na 9h moi na fois kende classe na 9h olobi na musala okay you know what na banata 10h otiki mwana soki yo papa olambaka te oyebi ke oza muto oyebi olamba te that's fine maki ya pamba muto nyonso ayebi osala ngo
moi spaghetti mutunyo sa yebo salanga yebo salango donc eza biloko miki oyo en tant que mobali ko sala bato ebele bakanisaka mibali baza toza na importance ya mibali te non mobali na moment wana aza très important surtout soki oza na famille te moto oyo akozala na yo H24 heures et ozala mobali mutu oyo akosupporte yo akoyebi so oza kitoko oh you look so beautiful oza kitoko ah non ata soki ya mama eza désordre eza bizarre yo kumisa ye kaka na minute wana aza na posa yoka maloba ya kitoko ya mobali na ye po remonter ye morale ata eza nango fwasi moko mpe omona avant okende obota mingi avant okende obota omoni so okangaki soki no kitoko ya maboko mais ekoma mpe mwana mpe alekisi mikolo soki ese bebi oboti nango ovai nango soso 1 mois papa yo kumisa kaka ye okumisi oyebisi you look beautiful I still love you ede ye na makambo ebele parce que soki mwasi akomi na dépression mobali akomi na dépression bo clash then yango wana tomonaka bato ebele bakomaka mwasi wana azali na temps na nga te yango wana totikani tokabona no it's because communication eza te ki soki okomi na ndako lelo mwasi aye na ndako lobi directement yango wapi fufu na no it's not gonna work parce que surtout soki azali na césarienne toyebisi il faut opema ata 12 weeks so obotaki normal pema ata 6 weeks parce que ozo process eloko makambo ebele ozolesa mwana otalaka mobali omitala yo moko okoka te so sometimes eza pe bien soki oyebiki mwana biso alelaka mingi oyebisi mwasi na yo tala yo kende olala lala I will stay with the child na occuper mwana ti okolama po se sentir à l'aise nano sukula ete journée mo likambo te kende sukula I will stay with the child olaire bozala bapapa oyo balobaka sala na yo ti mwana na yo ti it's not nice aider mwasi na yo te parce que at the end of the day mwasi aozala nango na motu na yo ti mokolo ou bien okaboni ou bien moto akufi aozala nango na motu na ye po aomiloba kaka nga moko kaka na bandoko se sentir na aider mwana na nga nazalaki ka nga moko and that's the problem oyo baafricain balinga oyoka te ntango oloba kaka kasi mwana si abotomi that's it mpona bango esuki wana and then 1 year later omona mwasi yango aye lisusu na zemi mais toyebaka te eloko nini elekaka na bandako ya bato mais oyeba kaka mwasi wana azosouffrir aza na baproblème ezala A ezala B so it's important it's very very important bose aider bino mibale parce que mobali il faut aza na structure oyo ya kosala ayeba ke ok so nalamuki mwana ngo alelaka na otika mwasi na nga alala ti 10 heures ata soki omelisaka libele biso nyonso toyebi kopamp opamp donc eza nde mama Christa azoloba soki oyebi kolingi kosalela bamiliki ya bamanzanza te okoki na yo mpe kofina miliki ya libele otia yango na babiberon otia yango na frigo soki bakongelaka yango mama Christa alobi ata soki oyebi ke mama abelisaka mwana libele problème eza nango te soki mama esi aexpressaki déjà miliki ya bebe eza na frigo eza facile mpo na yo papa oloba mama yo lala na yo pema na yo mpo butu olali malamu te ozwi kaka miliki ya bebe na frigo ochauffe yango normal ou bien otiki yango kaka wana bamisu mpe kochauffe bino mpe bamidwife bolobaka kochauffe na bamicronde eza mpe malamu mpenza te mpona mwana mais soki déjà oyebi ke mwana aza na routine que chaque exemple 10 heures du matin il faut alela mpo amela miliki na ye ata na ba 8h30 esi obimisi na yo miliki libanda ekomi nango na température normale omwana komela mbala moko ameli na ye mama Christelle ye okosala yango mpe soki omoni na 10h mwana olamuka na 9h30 akozala na mposa lia yo sala oyo ya yo sala ete ozala aide parce que ntango yo mobali ozala na structure wana e ozala mpasi mpo comment dire overwhelmed ozala mpasi mpo miloba yango nga badéserte nga batiki nga naza kaka wana no tant que bozotambola bino mibale main à main boza organiser boza kose aider eza ya bino mais bobosana te ke mwana nyonso aza na ndenge na ye bino bokokonte mwana nalisaki na 14h nayebi ke na ba 16h mwana ngo aolia lisusu bi na 17h mais mwana ngo alali na ye alobi na olia sikoyo te ntango bino kwa bolingo bosala eloko mosusu na 18h mwana leli aza na nzala eza nango normal mais eza eloko bino mbale
en tant que moi si en tant que mobali il faut bosse aider âge et un rôle te tata otikala kaka tata mobali otikala kaka mobali mais ko aider moi si is a bigger impact si les ndenge wana vraiment to bakisa pe mpona bamama eza eloko bamama mpe fo bayeba ke soki oza na problème il faut ask for help il faut ozala capable o ask for help oko assume kaka te parce que biso bana basi toza bien na makambo oazo assume ke mobali aoyeba problème nini oza nango non il faut ozala pe mutu oyo oyebi se ok I got this problem nga na problème boye nga na problème boye aider nga na boye aider nga na boye eza très important kama que ça zoba po mingi tokufa na kama na motema oyebi que ça ne va pas mais au lieu oloba yango ozobomba yango mais tant maman Christelle a retourna yo boni oza bien naza nanga bien mais oza na yo bien te maman Christelle azozela yo ofungwa mais pas na ye otalisa ye problème po ye asunga yo mais tant ozoloba eloko te maman Christelle akosunga ndenge nini soki oza ouverte te epa mobali na yo akosunga yo ndenge nini parce que mingi pe ya mibali na communauté na biso baza ignorant na makambo ebele donc il faut kotalisaka bango bamakambo mosusu mpo bakoka koyeba mibali ya batetu mpe bazali ka te atika makambo apamapamba ozoloba nanga ya bongo mpe bazali mais oyo mpe mpenza bazala prêt mpona koyoka mpe mpona kosunga mwasi na ye mpo kopesa kobota eza na bariske ma Christelle aza awa ye moto asali bastage na bahôpitaux na maternité okokende malamu zemi na yo ekomplikaki yo te osali dépression te ozalaki bien moke kuna oboti okufi to yo obiki mwana kufi donc eza na bariske moko kaka kopesa vie oyo eza na risque yango na mama Christelle alobi ata soki mama boti papa ataka mpona signe wana reconnaissance ke mwasi na yo mpe akokaki koperdre vie ntango azopesa vie ya mwana na yo sombeli ata super ata ekomi so ba 120 € esa eloko nini eza vie te wana kutu même kutu super kuta moso ezotelema su te na bariske oyo mpenza basi batraversaka ntango bazomema mokumba to ntango bazokende kobotela yo mwana mais wana yo ntango ozomema mwana photocopie nanga mpenza menga nazwika kado te mais ozwi eloko te tobongisa kota na bapère eza definitely obligatoire ke po bino mibale fo bolobaka fo bosolola en tant que mama mpe il faut oyeba if you can't anymore ko push kaka te nasalaka mpo naza mwasi no nzoto mpe elembaka outi na hôpital oza déjà na badepression na yo mais okaye kaka tika nalamba bote ozikisa ndako te okosala eloko oyo ifale pa osala osali it's not good omoni otiki nzungu yo oke na yo oke olala mpona lembe ya ndako epeli moto obosanaki na yo et it's important que il faut oloba so omoni eloko ezoderange yo loba pour relation entre yo mobali na yo mwasi soki yo mwasi ozokoka oloba te ozokoka koansortir na relation wana te mpo oloba ata ana be you need to really ask yourself siko naza wapi so il faut ozala capable ya koloba il faut ozala capable ya kotia ata soki okoki plan directement te mais olobi listen elinga ata na kobrush kaka ndako na kobroom soki nalobi te il faut asala makambo nyonso mais kaka eloko ya mike edaka soki oza na problème olobi even if you see your midwife ekozomona midwife na yo omoni ozo se sentir à l'aise yebisa ye po soki oyebisi biso toyebi ke ok oza se sentir bien te tokozwa extra time tokozwa bavisite soki ezalaki lelo na jeudi na vendredi toloba ok na katikati wana totia lisusu visite mosusu soki visite ezali 10 minutes toloba ok oyo totikili espace ebele mpo aza na problème tozala wana tokobanda tosolola biso nyonso tosololaka en tant que team mpo tosalaka biso nyonso ensemble tokosola mwasi wana soki oki kuna tala boye za sur oede ye na boye fo loka mpona boye soki mpe mwasi yango alobi motu oyo aleka ye nalingi ye lisusu te we're gonna make sure motu wana alekaka lisusu te but it is important you en tant que mwasi osolola loba mais ma Christelle likambo olobi eza ya solo eza bongo mwasi linga soki likambo eza normal te na kati na yo changement ezali eza négatif loba mais likambo mosusu bato bakimaka eza likambo kaka ndenge babotolaka bato bana oya koloba boye
nazo sentir neti dépression ezo banda ngai nazo sentir neti dépression nazo yoka po batuna yango est-ce que oza na baidée neti olingi omiboma batuna yango na bata basalaka basespe na bandako na bavisite est-ce que oza na dépression o te est-ce que heure moko oyokaka bavoi moko ezobisa yo misala mabe tosala bebe mabe une fois kaka soki ondimi kaka yo ozokanisa ke soki olobi eza mpo baede yo mais une fois kaka ntango ondimaka wi nayokaka mpenza baposa moko na misala mabe mpo nazokoka te nakomi stresse bana na classe nalamba na garde ndako propre mpo mobali na ngai lingaka ndako ezala toujours propre ordonné boye donc nazali kose sentir comme si nalingi napete baplomb soki obimisi wana kasi tobebi te non wana ekomi yo te fo toloba na bata social mpo mwana akomi na danger boye yango mpe basi ebele babangaka kobimisa problème oyo epai ya bamidwife toza ye pays oyo toza awa na Angleterre eza mpona esalama first esalama mpona biso bato moto esalama mpona bamindele bon eza still important oyeba midwife nini kotia confiance na midwife nini kotia confiance te midwife nyonso te azalaka oyo basekaka gentil wana nde baza ebele mosusu mpe akoya na ndako na yo alie mpe mais aza mutu wana oyo okoloba na ye makambo wana nyonso te mosusu aoyebi so okay if you have these faults sala boye benga topesa numero toyebi so okay call this number solola na mutu wana ou bien tokosala tu po topesa ata okende na guidance place mutu baosolisa yo therapy mpe ezalaka basolola na yo baza eza yo moko il faut oyeba okay I want this soko bimisi directement yana lingi na miboma na lingi bakomona on dirait oh my gosh okay mwana ngo akoza na danger ozana nani ovandaka na nani ovandaka ndenge nini ekoma siko ba question ebele mais oza soko yebi okay oyebisi il faut koyeba ndenge kolobala so yebisi mutu naza na ba faute oyo eza bien te eza nazomona ngo eza dangereux mpona nga mais nako expliquer yango te eza pe sans finesse mais soko oyebisi nga naomona on dirait na miboma na mona ngo tomona on dirait ok tokotiki ye moko te il faut tosala tout po azala place oyo bakogarde ye every single time so eza yo nde ndenge okoexprime yes ndenge oexplike quoi donc mpo wana mpe eza likambo biso tobangaka mingi tobangaka yango mingi mais ndenge mama Christelle apesi explication mpe apesi conseil donc tobangaka na biso te et puis eza kaka manière dont yo oko aborder pe sujet yango na bainfirmière to na basage-femme oyo balekaka mpe na communauté mpona kosunga donc baza wana te na idée que ntango bazoya na ndako na yo bamona bafoto eza na kati na ndako na yo mpo basalela yo dossier moko mpo babotola yo mwana to batia yo na kati ya dossier moko ke mwasi oyo aza high risk mpona mwana na ye eza bongo te donc eza mo baéquivoque mosusu oyo il faut tolongola na makanisi na biso vraiment bandeko na biso baabone nyonso ya magazine TV UK bandeko bolingaka kolanda la santé n'a pas de prix tokomi vraiment na suka ya émission ndenge boza kokonstate mama Christelle aza na makambo ebele ya koloba sur sujet oyo mais toza kopromettre bino ke tokobongisa lisusu baémission mosusu oyo tokolobela mpe ta mosusu elieli na biso bamama ntango toza na mokumba ndenge nini fo tolia mpo mwana akoka se former malamu na libumu mwana abima mpe na bapoids moko ya malamu parce que toyeba ke soki toza kolia malamu te toza kolia n'importe quoi n'importe comment toza mpe na risque ya kodévelopper mpe diabète pendant grossesse donc nyonso wana eza makambo tokolobela yango soki mpe ozali mpe na basuggestion pourquoi pas botiango na bacommentaire na biso awa mpo toyeba ndenge nini tokobongisela biso baémission prochainement alors mpona ngai nakoloba encore une fois merci na mama Christelle na temps na ye oyo adisposé mpona koleka na émission tobosana te kopartage émission et atteindre bato ebele naza sûr que ekoporter un plus na mingi na biso tokolanda émission lelo bato mosusu mpe mosusu baza na grossesse baza na mokumba zemi na bango liboso donc soki botali émission oyo en couple ekosala bino vraiment malamu mingi vraiment tokoencourage bino lisusu bokoka ko s'abonner
na chaîne na biso bo s'abonner bo partager émission bokoka vraiment kotinda biso ba commentaire toza na posa pe ya ba critique na bino po toyeba ndenge nini ya koaméliorer mosala na biso pamba te critique oyo eza constructive ezali te toyeba pe koaméliorer baémission na biso te donc bafeedback na bino nyonso vraiment eza welcome ngai nde nalobaka na bino ntango nyonso ke nalingi bino mingi communauté na biso yango wana tozali kosala baémission oyo na lingala malgré que bato ebele bazali kose plaindre il faut tosala mpe baémission na anglais me ngai nalobi ma communauté first ma community first donc nakoservi nde bino first na lingala monoko oyo ya kitoko miso kikongo nde mawa nzoka nde kikongo mpe langue kitoko mais nani tokomi wana te tozala na kati na lingala vraiment ndenge tolobaka na bino mingi que bokoka prendre soin na bino parce que la santé n'a pas de prix. Ciao, bye.